Des bandes à London TV avec des Bruno original. Alandina maloba papa lobibo et kokobar na biso, les morts ne sont pas morts. Quand il passe les morts ne sont pas morts. Des bandes à London TV. Bachiga ba bruit ya pamba. Bango basiba zoa lo pango, ezé lo pango ya moto. Des bandes à London TV. Eh, ils ont pas valé. Ba valé ba toucher ngo bongo te. L'homme ba valé. A kufa mais tout le monde a américain ba yaka ba français. Des bandes à London TV. 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 Un mois ou 3 semaines avant, nous avons passé déjà message na bengaki pe mongo na ebisi makamuza malobi. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Oh biso ba tito komi. Oh ba on va comment to effacer. OK. On a bloqué ça tableau. doit avoir 1 2 3. Tout le monde. Récupération totale. Oui. Assez présent avec l'air. Donc na ko lo ba penda bien te. Bango bazwa kaka. Si vraiment les Camerounais ya solo et Sili bino bo sepela. Menga na toujours que eze ya biso. Le baka bato balanda kango bazwa penda bo kasi penda te ya ko récupérer le pango. Baptême on a monté sponsor qui avec papa il le son. Na bouton na sali fête na toko buta kanisi. Vraiment na remercier on n'engage pas sa considération. Oh tout au monde autrement lelo ezali Luambo auto récupérer ndako na ye. Ndako na yo oyo badongolo misu balinga ba récupérer na makambo ya lokuta. Na ndenge biso tobotami te okuta papa Luambo ngala kuta ka ye awa vandi awa. Wana za chantier aza kotonga awa mais mikoleka tomoni grande surprise que mutumura bimi keno ezali yaye mais na ndenge histoire ezali oui effectivement papa Luambo azalaki camarade ya Iloson puis ça va ba quand papa Iloson mkolo wana asalisa ki fête et pas ya Luambo moi ne Sylvie ezalaki soki baptême na ye baptême wana muta sponsor ki avec papa Iloson na buto na sali fête mais na tongo mobuta kangisi oyo so to salaki biso na ye. Tango yo saza kosala musala wa na ngai tuze biso na imba mama otinda pondu tokolia awa na ende 3 il sono ezaka lopango na ye awa ezaka lopango ya il sono bakangaki ba bien na ye et comme na compte ya présidence Franco azaka musicien, ngana zaka couturier, frontal, awa. Tout ça là qui biso yo somi ba le tango nyos. Mais na mikolo bazalaka wana bazalaka na ba bon terme na papa Luambo. Tant que osala ko yiba bambongo na yekuna l'état, ba saisir ba bien na ye, nde papa Luambo somaka ndako yo na république. Et pas président. Koute ba président bo izalaki basala vente publique. Izalaki basala compensation pour tant ya salinze mo ya voter vert. Luambo lobina mobuta ebo sava lokabo nzembo wana bo sala compensation bo sanda kwa mobuta bité yo somanda ko wana ko soma net mobuta ina président d'esprit abisomba yango papa Luambo zimbongo na ye akena vis-à-vis na kesa yem so zimbongo na barne zalaki ndake na kofuta ndako oyo na sima mikolo wana na lopango oyo ba facture ezali soma yango 24000 Zaïre na tango wana hein. Dans le reste, oui, bah, vous pèsez à peu près combien? Équivalent à combien en dollars? Bon, Nathan, on a dit que $1, un cas, $1. Un cas à peu près, un cas. Oh, bah, moi, on a sommes à $1. Ça à peu près $1. Dans les rois. 24 000 $. Ah, dans la période. Valeur aller. Et attends, on va donner ça là qui bon, ils ont poids, ils ont ma casse. Bon, ils ont. Donc, on va récupérer. Oh, azaki c'est présent avec someone ninga le là. Biso bana fait tu as tout la patience pour un état de droit. État de droit ni maman présente na biso ma besine
Kazadi, Azam tu état de droit. Oui. Yango tu vas dans ma cambu, normal. Droiture. Ya calme, Fatih Béton, le quoi habité icône. Beaucoup de le pont a été. Le pont est à Luambo. Batali me mikanda ba foka batali ba bilu pont est à Luambo. Yango monite ba tu ba zongi no andako. Oui, 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 namungo. Yango bana fait, na pour la mettre l'eau pour la l'homme Makadi. Ouais, ouais. Assez champion. Ouais, merci beaucoup. Ok, on voit ici les images. Traitement total. Combi de déplacement, donc récupération, victoire. Famille de l'homme Makia doit récupérer sa parcelle, sa localité. Donc, il a commis. Batika ba bruit ya pamba pamba. Bango basi bazwa lopango. Ize lopango ya moto. 1 2 3 ndenge batuninga lelo. Ah. Donc batu mususu bali bakozo yanga 1 2 3 yanga ya misato. Ate wana ezali nayeba kapenda 1 2 3 te. Ezeka kombo. J'espère que Bokomona, donc tout ce moment interview à Moko, c'est un peu ça. Nous rango ezalaki awa, babuki. Na oso babi, papa, bonjour. Bonjour. Les jours est sengoté. Le photo manifesté sengoté quand on gagne pour le toloba. Toloba toloba na bisote le toloba. Yemo mornings. Nyoso ba ko sala bo mona ngine ba cheki ba mire koyi da ba kolo bor ba jibor na ba ba kolo bor ba jibor na ba yango mais babi na tongo yinde ya ba soda ba ye mais bolongi ba nkana maboko babi masasi te nini te na kimia kaka te biso ba violence te tout ça ba bitumba te voilà nsangwema ikambo mabele nsangwema donc nzamba sala justice na ye to vana na tsoka maboko to tsika nzamba sala justice na ye asala justice na ye ba kolo bor ba jibor na bango ba jibor na ba biso na problème te voilà okolo bani na l'état pe na bato nyo surtout ba Hollanda biso na arto esala mbenga ba botelo ka franco mais l'état sali grâce pour récupérer te to yebisi na bango boy ba valeur ezaka na mboka franco za journal idée ndenge journal idée en France biso na Congo c'est Luambo Makiadi eba valeur musu ba toucha ngo te basimba ngo te eba valeur mboka donc na sengi penzela ba autorité mboka to saka ba valeur na biso eza ba histoire eza na musique te même na football même na politique et là ba musu so problème ali juste ba benga calmement ba soli calmement eza ba valeur ba toucha ngo bongo te Luambo za valeur akufa mais to mona ba américain ba yaka ba français ba te belé ba yaka pour ça ba lo métrage mo belé awa. Vous comprenez? Yeah. Donc, biso to na tina kolobate, biso to zibor na biso, ba te belé ba melaki ba champagne ba sali ba fête. To yebisa bango ke Luambo azali, OK jazz ezali. Donc dimanche, au fele boya na bino. Beta musique sti. Toko beta na biso musique ti. Merci. Voilà, merci beaucoup papa, ouais, donc kuna papa na invité to monyo awa, on se présenter par rapport à Luambo, par rapport à Beta, par rapport à famille, aux akinan pour tout le monde vraiment sengoya makasa. On est émotionné. Tout le monde a kaka. Ça va, merci. Pour comprendre l'émotion vraiment ça marqué l'émotion vraiment ezali déjà na invité papa yo to monyo lati boye bakolo pa binaka okomini ni likonzi zela okomi likonzi Luambo Makiadi. OK ngai so na déclaré bongo po dans l'émotion pour ba fie balobi mais ngai na saka moi muke mais pona loba mingi tege inde 3 père atuni inde 3 ezaka bolingo mibeko misala nde kimbangi setambolaka nde ka Luambo Makiadi aza grand maître nde mokilango ezaka bongo. OK, merci beaucoup. Donc vraiment esengo ezali de lobaki. Esen papa bonjour. Tomonyo awa okoisa biso ezandeni esengo kaka. OK, esengo za makasi na se présenter d'abord na za pasteur na église Menov ezaki likolo awa. Oui. Voilà. Alors 1 mois ou 3 semaines avant, Nzamba pese déjà message na benga ki pe mongo na ebisi makambo Nzamba lobi na sololi auto sololaki to salue sengele to sala
Donc oyo eza résultat makambo nzamba lobaki. Notre Dieu n'échoue pas. Amen. Je pense que c'est que mongo aza makambo ngana loba ayebiango. Nzamba lobi na garda ki ngote na benge mongo na sololi naye. To salongane sengele tout ça là. Voilà le résultat yango. Donc nzambe ave lokumu bande ko sikanya sebino boza bolanda. Toyo kanzambe to bangaye alongisa biso kaka. Voilà nzambe ave lokumu parce qu'alongisa biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Mais il y a salaka mosala na ye na présidence. Ba pesi mbongo te. Mais comme ayebaka ke ba biloko bakangaka na présidence bazo tekaka yango kopesa bato mosusu. Il a préféré ki azwa na ye lopango oyo en tant que musicien pour abanda kobeta musique na ye na lopango oyo. Akoti sumale asengi na mama Sese ke bapesa ye mbongo mais yali mbongo te yali kaka azwa na ye compte par na ye na baro bapesi ye oyo asomba te mais bapesa ki ye na musala na ye na mbongo na ye ezalaki na présidence voilà contre-valeur mais ezalaki te ke bato mosusu baya kokamata lopango ya lwambo nayebaka mpenza te esika wana na ndimaka yango te po bato mosusu balobaka ke non ye akutaki lopango oyo bien sûr ezalaki ya lokola abandonné parce que ezikaki yango récupéraki yango selo bato nde balobaka ese so eza ya solo balobaki nini babaka ke akuta place oyo ezalaki abandonné parce que ezikaka yango oyo azwaka yango ese eza ya solo franco azwaka na sanso wana version oyo bato bayokayoka mingi non ya azwi yango na présidence azalaki na mbongo na ye yango nafutaki ye na biloko oyo eutaki na présidence ezalaki yake kosomba yango epa moto te omona ezalaki bongo asombi yango na présidence moto oyo akoloba ke atya te alanda kaka présidence ako kolanda franco te na makasi. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez dit que vous avez fait 1971. Donc, ils avaient quitté terrain, puis ils avaient dit après moi. Ils allaient bar, ils allaient bangar après Zikaki. Les lois, c'est pas qu'on est à donc, nous avons tongi surtout pour les pauvres lois. Pauvre moyen. Merci beaucoup. Là, monsieur Louis Kabongo. Ok, merci beaucoup. C'est ma casse. Ok, merci beaucoup. Alandi na maloba papa lobi boy kokobar na biso, les morts ne sont pas morts. Quand il passe les morts ne sont pas morts. Yango tozana ngona makambo wa les morts ne sont pas morts. Yango ke totiki ezana ngobongo. Merci beaucoup. Ambiance kaka donc meilleure chaîne et puis original. Bonjour papa. Bonjour maman. Tomonio awa na 1 2 3 bauti ko buka pe bauti dans le raka bauti ko zo victoire. Na habité impression na yo to esengo na yo eza nini? Fati beto kaka. E bende kutu pete. Oza likambo manifestation de l'état de droit. Moi tant bat ba li sur l'état de droit ba mona ko ba je. So ba yebi so bangolo ba kina sima makambo. So eza na tanga ba l'autre là. Ah, Mbedoleli. Donc, Toleli. Baleka wate, bato à 32 ans, bato à 4 ans, bato à 18 ans. Bango ma notion état de droit ezali na bango te. Donc, il fallait que béton. Pour mamboyo. Pour moi, on a besoin de récupérer bord na yo pour ngolo mo banga dunda o. Entamba moko o kanga pepe na kingo pe akogite a santi. Donc, on mboro ndo mona boye sekendaki. Donc, mukwa penze kanga ngolo la kingo ngola santi. Bisika zai mwa yebi yongolo. Ovandaka osala elote atika bisoko. Ozana pe mutamboka na bisote. Mboka na mnape ba na posa na tongela bango nyoso yiba ke tonga no kuna. Awa tika biso kimia, oza patrimoine culturel. Franco. Asandiko. Pourquoi le bani caspona l'état na biso oyo sai musaki toko. Na biso état de droit marche béton toujours. Papa vanda umela na yo. Au moins on va peso 10 ans mukenga pe 30 ans. Mboko ba buka pendant 60 ans pour tonga on fait à 120 ans. Même yezo aloba. Moni ndako na ko buka on na mukolo moko me na ko tonga après 3 jours.
talaka mboko ba détruisa 60 ans après. Bon, tiko muta ko tonga bo pesa 10 ans. Teza mukie. Ngapena loi wana ya Steve Mbikai. Ba me ko vandela on a parlement. Mandé comme à 20 à 20 ans. Ok, merci beaucoup. Maman, lobi na mona ko saki na mawa moko malko sa msalo na mawa. Mais là on a moni on est sengo. Et sengo nous ça par rapport à nini? Vraiment, et son ça par rapport que le état de droit c'est moi biso to abatu ya état de droit. Vous comprenez? Donc tant tout le monde voit ça c'est pas to bundela en état de droit. Donc comment on a injustice so basala ki yango zo pesa nga mawa. Na ngai na mona o na moni lelo. Ndo mwingala na omela mwa bavaria nanga na na esengo taka fati beton do mukonzi biso to bundana e to bundela état de droit. Le pe ba onzima te. Ba to onzima te tali bango biso to onzima na biso ngo. Po biso to bunda pamba te. To onzima biso ngo. Ozo kombo yango le na na esengo na si yo mo lobo remarkai. Mikolo nyoso bande ko na ba ola libanda. Et ça n'a pas de makasa. Tanga na ola na ndako mais ça n'a pas. Na ba ikuso na zena ndako moyo munene très vaste. Nanga na chabango. Metala ka meto ebike to kende nzamba osaka makamna. Wana na esengo makasi. OK. Merci beaucoup maman. On toujours continuer ka babito soit master ya Franco. Donc Oloba. OK, bonjour papa. Bonjour. Tomonyo non awa. Lobi ka pe na mona ki vous avez pe na stress. Mais le tomonyo esengo. Na éviter impression yo ça. Moko ya ko sakanate malgré na beta na Franco te. Mais c'est ngala nga makasi. Et nous à liboso balinga ndeba simbisa président ya mboka touche. Béton. Aussi c'est touche. Na commandé à Vilcasson, balinga simbisa ngo touche batimi balewana. OK. Et pesa que non bomoni fati. Ako makambo te. Bomoni état de droit. Bomoni kasongo. Atini bato yeko bimisa otuna bandako. Bomoni nzo vandi boye. Maman to sali awa. To sali awa au moins 6 jours. Maman bazali awa. Ba chocolaté, ba ko subaté, ba ko sumbate donc mystique. Dans ba toilette tout et kenen na ngambo. Bakangi. Abiki non vraiment et comme ya bamba kangi. Mais zamba zanzamba bolingo. Peut-être boiti non. Tout cha boye ko simama na béton te. Donc ba o baza shima toyibi bango. Mais na éviter place ni ko comparer mutu. Yo za muyibi. Uyibaki. Oh yo abeti musique na ina mutu kina ye ba pesier. C'est quoi problème ça? Problème ça te? Tu as plaisir qu'à gagner de récupérer Bornamso. Je te mets chaque dimanche. Maintenant on va salir pour Isaki pour tout comme chômeur libéra. Nous allons battre batanga gaba tout ça. Non en tout cas Babi dimanche, bonsoir assuré Batouni parce que Babi dimanche concert ça. Est-ce que tant Oya ils a déjà Babongisi parce que le lieu a déjà bête à concert au filet. Dimanche à tu mon toya non il y a $10 dans la photo ticket concert au filet. Ah ouais. Na compte cas il y a célébration il y a oui, Babi veut biso concert au filet ah ouais. Moi si mon badi pas côté au filet. Tu veux te prendre bango. Tu sais mindono mingita. Vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup, papa. Na évité papa impression na nous ezana nini na réussite oyo to na victoire oyo to moni lelo 1 2 3 ezongi na maboko ya famille Franco. Mais ngana c'est bien nango parce que ko biso nyaka na 13 ans donc ba usala 1 2 3 misu na ngai na donc mama banga na 1 2 3 ezali donc ko pango ya Franco mbuto ko disité nango te boser la souvenir les oya autant la kata na découvrir Frère serpent. Comment on est 3 ils allaient au discuter dans côté. Biso on a 13 ans hein. Non maman banga donc ça avant la katia. Le baboto ngesiba Franco azuyango babuki nyonso Franco bandi à 0 biso même banga na 13 to banga to ko sana kati ti batongi ne tuko ko munene boye ti na baniko bina wa Franco zo vana le pango na biso na banda ko ne zala kate akosa ba voiture ne kuna basele biloko ko lier na grande sœur azolia wana non kama le doko oh non donc Franco te donné son visage possible
okolo banina l'État na biso esali musa kitoko boye esili kozongisa biloko nyonso. L'État asali musa kitoko mais faut koyeba ba magistrat na bino ya mboko na ba avocat na bino ki muibi ya mbongo ndele ki bango. So moni eloko ozali na raison nango te ko pesa muto na valeur wana te. Yo ni mauzo mbongo na ye mais makama zali ndenge wana te. Boke za malamu te. Mboka utamla ndenge. Faut boza ba na amour moko boye. So ki to muto na za raison te za raison te. Muto za raison. Ok, merci beaucoup papa. To soir ta prochaine. A tonga loko na azwa tona a tonga loko na musique. Allez batuma ba bimakara boye ba ya basta le loko ba botola. Alors gouvernement kota ki makambo bino mombo moni ba na quartier et puis bato ba kolana franco ba e ba bukimi. Mais ba buki on a volonté na bango te parce que l'été pesi bango. Ils étaient to ça ba na violence non. En tout cas l'état est pesi bango ordre il y a au sala musala to isa bino ke to relaxa bino nyoso début jusqu'à la fin parce que Franco Azaki une grande personne. Mutafo d'avance. Tango ateki yango. To welinga na ye. Yalbe o motika kaka. Yo ngana kolongo kona puske kona iko za bar. Awana ko sai loko mususu. Ana tika kipe. Asombi lupango. Eze ye. Donc maman Kulutu Franco sombaki yango. Oui. Sombaki yango bon. Mutu musako. Ne balobaka 1 2 3 1 2 3 là. 1 2 3. 1 2 3 elakisi 1 2. Ah, 1 2. Oui. C'est qui société. Mais wana ezalaki yanga. Ya akutaki yanga. Biso mbale. Mais ezalaki bozalaki mutu moko. 1 2 3. Voilà. C'est comme ça. Bon, okokolo banini pona ndenge bana Franco babunditi balongi procès yo pona yo attaque papa camarade de Franco merci nino koko pesa bango attaque bana na yo et puis courage nino koko pesa bozinga penda na moyen à calculer makambo yango te mais soki te merci mingi pona bana en tout cas na pesa bana merci na lobaka na bango bozo a contrat osala iloko moko kitoko awa na kati ya lopango oyo po image ya bato batiaka motema keze ya Franco te yebosana me bana bazololo omoni esika wana ntuka na monaka bango mabe ifale basala iloko oyo ezala ndenge mosusu meme oyo kuna c'est la même chose mais nzambi nakanaki makambo te mais bino boyokozwanga kaka na wuti pa mosusu likambo te papa parce que yoza camarade ya Franco bolingaki to o éclaircir batu ba comprendre parce que tango maman madame Franco zoya na pondu yozo senga pondu yo banda senga biloko ye mutako senga biloko pananga ye tango mosusu ka telma alomena mwasi nanga mama boni ko kuna zela papa batinda yo basali ya ye ya ngai batiki batindi ya ye po biso na mibale tozalaki ndako moko 1 2 3 voilà to betela papa maboko moi muke vraiment parce ba spectateur bomoni camarade ya Franco bakoline basali ba faire à éclaircir biso to moni siko tozo ngai content lelo na kolia kitoko na le vraiment iloko yo mo azwa yango te papa kolela te za bo comprendre papa za émotionné sikoyo tozo kende pai ya mwana Franco a déplacer moi muke en tout cas esengo mingi tozanango papa Luambo asali musala makasi na kati ya Zaire ngai nazoloba awa naza musicien papa Luambo pe azalaki musicien nazoloba naza musicien lelo biso ba musicien tokembaka koyemba na studio okobandela nzembo ata 30 fois voilà là vous venez de suivre, j'espère que vous avez tellement belé pour Colanda. Et c'est non, tout le monde a ça qui a content petit si connaître ma sang mais la papa kemba mingi na koyemba oyoka babilo pourquoi Franco papa moko ayebanaki ozalaka kaka moto deje
entourage sala kama beoro poninoro. Bon, bozwana nous Likundi tout puissant OK Jazz. Ouais. Merci beaucoup na maloba o papa lobi pour puisque biso sotozaka pour mona mutu ya suka pembe boya redefare le kambo o ezake o ebomba maki batu misusu ba eboye. Cela veut dire et ça il faut pas que zalaso ba ndenge mais et ça benali kambo ça très capital. So ba papa ba eba déclarer boye cela veut dire ça le kambo a faux frais. Yango ngape na CP na papa yo lati boye ngoloba nini te ngala lati boye po likunzi bazalaki awa po ba négliger biso mingi ngalo kwa na mesana na mwana moko koloba na bango boye po ngamola tala non po ngala mwana moko boye na mesana koloba na batu siko yango na place to se retrouver siko biso to gagner na biso to zui po au maison des artistes ya minene to gagner lupango na biso to fandi alelo po bango bazalaki ya bando commander biso. Voilà. Merci beaucoup. Bande konyo surtout à na 1 2 3 donc ndenge travailleuse na bino Mamsala na bino Cynthia Mbombo à lobaki lobby qui n'a pas beaucoup de place. Donc c'est-à-dire que famille Franco Luambo Makiadi va récupérer la totalité 1 2 3. Donc toi sur place au Moniawa l'état PC autorisation Babouga Kotoyo pour la récupération totale. Parce que les acquis disputent il y a deux familles, famille Luambo, la famille Susu, et Bateka terrain où déjà ça fait longtemps. Le créa qui est un problème au sérieux. Donc justice à Kati Makambunango. Tout le monde a une salle ça là. La récupération totale il y a lieu. Si la casse tout le monde on a 4, 1, 2, 3, des bons mon aboy. Donc voilà, il y a un réseau à Bissou. Vraiment, les alliés, comment les alliés inédits. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Mbanza London TV Original, Boss de Bruno Original. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Mbanza London TV Original. Abonnez-vous. Boss de Bruno Original. Voilà, là vous venez de suivre donc famille Franco est récupérée 1 2 3 Mobimba. Donc bateau balinga qui va en tout cas désolé pour Nabino parce que en tout cas pour rater déjà. Donc là j'ai dit un grand merci Nabino abonné Nabiso to na Rabino peut te mato c'est Nabino musala peut te la Rabino ba actualité surtout na temps réel. Merci beaucoup à mon boss de Prino. Merci toujours na merveille harmonie na ma caméra. Merci na batu nyonso o ba s'abonner na kasi ya 2 mètres TV original. Bino pe ba o na bo s'abonner s'il vous plaît abonnez-vous massivement parce que ah wande makambu bo reçoit vraiment makambu ebele. J'espère que dimanche vous allez scotcher branché parce que toko isola bino concert ya Franco du début jusqu'à la fin. Bien sûr Franco Koufa mais ba Evrené et Koufate. Il y a des gens au ba honorara ti le mémoire ya Franco Luambo. Donc dimanche déjà ba bibol bia ko lia ko mela o fele droit d'entrée zaté. Oh mutu mo te que la bino ticket oh ni non nyonso ya o fele. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc on a vu que dimanche on peut ça du début jusqu'à la fin. Concert eux koleka ana kati ya 1 2 3. Ceux qui nous ont besoin de t'écouter prochainement. Bisous bye. Abonnez-vous. Boss de Bruno Original. Meilleure chaîne et puis original. Meilleure chaîne en air de Congo. Boss de Bruno Yonde original. Allo. Construire sur les sables et des châteaux sans espoir. Tomatici Toto, obligé de s'acquitter ça dans coco. Le soleil viendra. Abonnez-vous.
original. Abonnez-vous. Boss de Brino, yo d'original. Meilleure chaîne et puis original. Meilleure chaîne en air de Coco. Boss de Brino, yo d'original. Allô, 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 allô. Construire sur les sables et des châteaux sans espoir. Vous la souvenir les joueurs. Autant la carte à Londres. On va découvrir. Frère serpent.